Vous qui nous suivez sur www.congomillenium.com, c'est votre émission 1000 couleurs de Millennium. Oui, 1000 couleurs de Millennium. Tokiti na commune ya Njuli, précisément na boulevard Lumumba, parce que il se passe à Kinshasa une grande activité politique, mais une activité qui concerne aussi toute la population. Il s'agit du dialogue politique congolais, où ils ont saléma par l'intermédiaire et le prêtre catholique ya Senko. Mais au moins, le dialogue, ça concerne la population. To éviter qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va se faire. Mais au-delà de tout cela, comme c'est la population de Azalaka, maître et Agnonson, tout ce qui quitte la population, na terrain, kotambu sa micro, kotou la population, moko makambo, question, quelques échantillons tokozwa, point de vue na bango ezanini. Souhait na bango ezanini par rapport à ba dialogue à Izo Salema, et attente nini bango baza kozela, kouta na dialogue wana, de petit à petit, tokotambola ti toko, koma tobanina nunande konabiso, te reconnaître parce que to mesana kozalana est déjà mingi to kokaki koleka été sans pour autant to solambote ndeko mbote. Oui, hormis ba fonction sur yo zanango na mangomba na yo ozali ko faire partie de la population congolaise, je pense. Oui. Bandeko na biso ba politique nyonso bazana kati ya dialogue yo d'abord en tant que congolais. Souhait na yo ezanini nini yo ozozela na sima ya ba dialogue wana Izo Salema avec le prêtre ya Senko. Merci. Biso tozo souhaiter Senko bonne chance d'abord na musalo ya Zosala. Parce que kotia kimia na kati ya mboka eza mabete. Logo la bazui initiative ya kosala musala na dialogue en tout cas population tozo sepela na on. Mais loko population azozela eza makambo ya premier ministre te ndesika kimia kosalema rien. Population azozela kaka kuna bayoka Kabila akende manda na ye esili tozana eloko mususu tokozela kuna te tozozela kaka toyoka ke Kabila akei. Alors soki na point wana bayokani te, alors peuple biso le 19 décembre tokosa musana biso parce que toko utiliser article 64 ya constitution pour to défendre intérêt ya mboka na biso. Merci beaucoup, merci pour la point de vue nayo. Wane lobby ndeko nanga lobby ceux qui bayokani malamu te ba ko appliquer ndeko nanga pe pusana mbote ndeko mbote bapanda yo na kiloti na lipa yebisa biso en tant que congolais nini yo zozela na sima ya ba dialogue to masolo ezo salema kuna baba biso wana biso to pesi na bonne chance na Senko potala façon de komela mapa na mwamba bozala te on to pesi bonne chance na Senko amekana kolandela biso Kabila biso tolembi apena na tango tosi to telemi tozozela résultat mo ezala positif soki eza négatif papa le 19 pena zwanga non elamba cette fois-ci o bakokufa bakotikala bakokufa RDC eza ya biso oyo eza mboka na biso Kabila kuta biso toyamba etanke ndeko me akomi koluka balukela biso na mboka na biso eza mabele na biso oki papa biso toza déterminé biso to abana tangu toza déterminé ya kobenga na Kabila ata kuna simbi te biso tozile le 19 tozoliaka mapa na mwamba tolala nzala matata ponyo akenda lufu bato bamone na lufu basepeli babike premier ministre akenda lufu apekisa nyonso ekotaka te loso ekotaka te ayotikela biso kuka mpo na distraction akwiti papa toza déterminé ya kobengana nyonso wana quelque soit Kabila ata akei papa biso tokolanda bato basalaki na ye. Merci beaucoup, en tout cas il y a encore beaucoup de gens à parler tokei toluka batum suso bakolo batoleka embe malembe tozo pusana tomoni papa na biso pazoya tozana mwa masolo pia kobeta na to ebite aza Rwandais Ougandais mbote papa. Oui mbote monsieur le journaliste. Tomoni yo pe na kati ya Kinshasa wa yebisa biso za congolais. Oui, je suis dans la société congolaise. Vous avez informé na ba assise to dialogue Izo Salema entre l'opposition, le pouvoir et puis par l'intermédiaire ya bande kwa Senko. Oui, je suis bien informé de ça. En tant que population, souhait na yo ezanini nini yo zozela sima ya masolo wana. Eloko o nga azali kozela sima ya masolo wana ezali ke ndenge basangani wana. Oui. Ndenge basangani wana basangani sous ordonnance ya peuple congolais. Eloko o bango bazosala kuna ezala na avantage ya peuple congolais.
si arrivé quelque chose eloko moko oyo eki kosalama contre idée au peuple congolais azali kosala tokotelemela yango nini yo kosenga na bandeko oyo baza na kati ya dialogue wana nini yo ozozela epa na bango nini ozolinga baréaliser eloko oyo biso tozali kozela ezali respect ya constitution ya mboka oyo article 64 soki basali respecte tokosala réaction en fonction ya article 64 etake un peuple congolais tomoni mama mpe azali mama soki mpo koki kopusana mpo tozokima moi kuna eza kotungisa biso mwa makasi pusana mpene na nga mpo tobatama moi mbote mama oui mbote yo mpo ozali congolaise naza congolais original eyebisa biso nanu nini yo ozali kozela na mayema kosalema entre baprêtre catholique na bayi politique mpo na mboka normalement le problème ezana topesi bango chance esika bakei parce que biso mpe totikala na kimia tozala na kimia ebele komona bandeko na biso bazokufa makili ezosopana vraiment esalaka meme bien te tozoyeba lisusu te tokei wapi tokomi wapi totelemi wapi tozoyeba lisusu te alors que topesi bango chance bisika bazali basolola malamu bayokana bien oya kotikala tikali oya kokende akei baza na souci ya biso tozo souffrir bote ya biso bien na ba âge oyo tobali nanu te ba diplôme efandi tozo sala te tokende place ni se koma kaka bakanga azana ndeko na sala kawana siko biso tozo telengana ba dossier efandi na ndaku tozo sala te mibali na biso bakomi ba porteur tokomi ko se retrouver na banani ba cantonnier banani donc ezosala quand même bien te lelo na moment to komiso même papa na ngai mobali wa azata muta puso epese mbonga libala akozwa pour ce qu'on souci rota la qualité na ngai niveau ya classe na ngai ezali susu te na yango ozozela nini sima ya dialogue wana sima ya dialogue oyo tozala besoin ya kimia oyo kokende akei oyo kotikala atikali peuple congolais azana kimia a se retrouver les problèmes ezawana longoni ya mingi mama lobi peuple congolais a se retrouver oya kokende akei oya kotikala atikali to pusani malembe to mekape kokatisa ngambu esika bandeka toujours malembe to pusana pe to yebananu au juste Congola lingini est-ce que le 19 décembre il faut kakeinda le 19 décembre tozapi na posa ya kimia koindi ça c'est bien mais kimende eleki nyoso ndeko azopusana pe mbote papa mbote monsieur olimbisi pona dérangement oza congolais oui papa naza congolais po yeba ke naza congolais na osimba kutu loboko na motema pona lakisa ke naza congolais ya solo pe nalingaka mboka na ngai Congo naza nango kaka moko ezali sikoyo par rapport ya masolo ya dialogue ezosalema entre l'opposition na pouvoir nini yo en tant que congolais oza kozela epa na bango ah papa biso ba congolais particulièrement ngai na bandeko na ngai nyonso ba congolais to pesi ya liboso nanu bonne chance na 5 basango na biso ndenge bazokamba oyo deuxième dialogue oyo ekoti oyo pour trouver solution na problème na mboka na biso mais na deuxième dialogue oyo biso peuple congolais tozo espérer nini toza na kanda makasi ça fait une décennie ou 2 décennies eleki tozo souffrir na mboko ya koloba kutu te mutu nyonso azomona ngo à l'œil nu. C'est pourquoi nous souhaitons que dialogue wana ebimisa ba résolution moko ya bien. Quand en attendant par résolution ya bien azoloba nini na lingina loba que monsieur Kabila a respecté constitution nenga mesana koloba que il va respecter la constitution dans toutes ses dispositions a respecté constitution le 19 décembre qu'il laisse le Congo tranquille à Kende, nous allons nous organiser pour chercher qui va conduire la transition dans ce pays. Mais s'il n'est arrivé que M. Kabila a boyko Kende le 19 décembre, c'est qu'il va chercher à Tambola Likolo Bibembe à Congolais. Nous n'avons pas deux solutions. La solution est unique, le départ de M. Kabila. Yana na kokiko changé te. Tosi tondimi. Et ça n'a d'âge moko et le bakake. Mourir ne rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Biso ba Congolais to kufa déjà mikolonyon son n'a pas si au Kabila monisa biso na régime naïe. C'est pourquoi je le dis ce qui vient, je dis ce qui vient du fin fond de mon cœur. Moté mananganyo so yako yin yako suka na lobby na transmettre un message au nom monsieur Kabila. Je te respecte monsieur Kabila en tant que président actuel en exercice à RDC. Mais nazo prier na yo monsieur Kabila
Kabila, le président, prière de bien vouloir respecter la Constitution au jour du 19 décembre pour éviter que les Congolais puissent mourir encore. Donc, c'est tout ce que je pense que je peux dire. Et j'éveille la conscience, il y a des jeunes Congolais. Na omona ba jeunes mususu bazoleka na ba télévision. Bazobosa na batu wana ke bayaka kokutana na biso kaka soki tokomi na ère ya ba élection. Na 2011, 2006, soki te voter bango batie poids. Te voter bango batie poids. Mais ba jeunes o nanu ba comprendre te o bazo utiliser wana. Boleka na ba télévision bolo ba ke o te biso tolingi mobulu te boyna boy. Biso peuple particulièrement tolingi pe mobulu te. Mais tolingi eloko moko. Kabila akende. Soki Kabila keite, c'est que alingi mobulu. Ce jeune-là, bo fongola matoi, bo fongola misu, bo comprendre. Ce qui bo comprendre, en tout cas, nazo regretter, boza jeune yamboka, ni puis boza quelle jeunesse. Merci beaucoup. Ça, c'est une question que moi, je ne sais petit à petit vers la fin de notre émission. To mekana nous kopousse nandeko. Sika bandeko na biso bazali to ebape makanisi na bango ezani ni po bango pe bazaba na mboka. Mbote ndeko. Mbote papa. Tokuti pe bino aboko zwa mwa kopo yebisa biso nanu oyebi makambo ezosalema na mboka. Na bien ebele papa. Na bien. Souhait na yo ezani ni par rapport ya dialogue oyo bandeko ya opposition bakoti ensemble na ba prêtre syndicaux na ba ndeko ya pouvoir. Dialogue koti wana biso to décision kaka ya date le 19. Esimba te biso problème c'est kaka date le 19. Monsieur Kabila atika mboka na biso akende na douceur nyoso tout. Soki ngoke na douceur nyoso tout te biso to kobima libanda toyebi affaire ndako. Problème na bibo Monsieur Kabila atika pouvoir na douceur nyoso tout. O esala makuna biso yebi yango te. Esimba te biso problème c'est le 19. Ok, merci. Balobé Simba te problème na bango za toujours le 19. To poussana peine de kwazana likambo ya kobakisa. Mbote ndeko. Mbote. Nini yo zana ngo yo kobakisa? Ya kobakisa eza par rapport ya message ya commandant la police Kanyama. Message ya zolo ba pona population azo tenir compte te que peuple nem azo réclamer pouvoir na ye. Il lokola linga faire face lokola général il y a la police biso le 19 toko bima po tokola kisaye ke biso nde ba kolombo ka ba congolais asala oya kanisi biso pe to sala auto kanisi pona ngana bakisaka yango wana. Et merci, c'est à cet élément que nous mettons point final à cette belle émission. C'était votre émission 1000 couleurs de Millennium qui était présentée par votre humble serviteur Bello Belkam. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine épisode. Bye.